franchement, on a dit bonjour partout. Bah, la métisse noire, bah, le moi ça, moi, pardon, bah, zuyo à pied. Bah, ouais, la barata, pardon, vous s'abonner massivement. Nouchka TV, bah, Nouchka TV, bah, solita bien. Ben, monsieur qui te connaît, bolinga, katro yamba moutounionso. Trop yamba moutounionso, na anko. Na ba jeune talent, trop yamba. Trop pour la bilongité, trop yamba moutounionso, vous s'abonner massivement. Na Nouchka TV ya moko patron boss ba boss malgré tel ngate ba benge patron ngate ba benge boss ngane na mesana na kokate babi marado na Miss Motema na Nouch a Miss boza toujours branché na Nouchka TV mamba bi ezali lote ko kanga alimentaire mo ya makasi yepe na sala komo na ndenge na epe ya makasi et puis pe ba komo pe eyebana na komo ya 3 jours animateur Yamakasi, il y a Light Music, Villanova, il y a Moko Maestro Fa, le sac Wana. 3 jours, bonsoir. Bonsoir Laetitia Kouya, la métisse noire, Kouya Nissa. Bonsoir, bonjour, na patron nga Maestro Fa, Bro Kyrios, Gozarachi, Detro, Papa na Jessie, Brian, licenciado, ya Mama Terry. Voilà, merci beaucoup, un grand bisou Mama Terry Alino. Dès 3 jours, tu vas nouvelle que la santé, est-ce que ça va? Ouais, Kouya, na bolingo nzambe, na mawanae, azo ko accordé, biso pe ma souffle de vie, a battre la biso, est-ce que ça va vraiment? Pour te confirmer vraiment que ça va, tu as moins loc. Hein? Et le cas c'est vide tes aides. Mais quand tu es. Je sais qu'on est au bois au Sera. Qu'est-ce qu'on médite? Soki mama zala mabiloko ya balola kalutu na nini nelenge mosapi. Dela komande mitenda chamba tofina na nini ya. Kasi pona preso bolingo komatiza santima na nini goye. Ngalinda na zeta na kobeta na nini ya. Les pouces, les necks, les majeurs, la nila et les petits doigts. On est blosika. On a déjà ezali tozala. Tozala. 3 jours. Pourquoi kaka koboka na comédie? Ouais, pour ma omnios mutu na mutu, tant que y a ça, faut y en a moins apport na yo, moins un petit plus na yo. Nde ça va bien. Nde singa on a idole la tutu kaluji. Mais na zo tutu kaluji na mixé ye na comédie. Ouais, ça izine na musique ya Congo. So ça izine. Ouais, moni ngana idole la tutu kaluji. Parce qu'on a zo tutu kaluji na mixé ye na comédie. Ne diora ouais, ça izine. Yizina musique ya Congo. Soka za izin foza laita musique Villanova. Yizina musique ya Congo. Mama, wale bizo to zalaka na yizin. Donc nazo na linga na pesa kaluji. Mena kati na ngamoko na kibongai. Naza teka ngana mta tutu kaluji na ka tutu kaluji sans kinga ezatete. 3 jours. Oui que là t'as kitoko na meka kamera. Yo pena na animation on apporta quoi? Comédie. Donc ton obi ke yo to apporta comédie, okuta comédie te na kati animation. Tenga ebikala animation zaleka pena ba ve bano boka danger, ba masa ba boka danger. Mais comédie pena. Wanzambe na ngai. Na pamboli moyi oya kitoko. Loba moni wana nani ngo tellement makasi. Faut bandelo pena na ko pena na concentrer. Ko sala nga ba jana te pardon aux animateurs. Ozana, toi mama Zozana, Ozana mogonzi wa biso, toi mama Zozana, maestro ba yebengula mwasi, maestro Fabra seki bango pe bamboli, toi mama Zozana, mungia swaka moto benatina. Nzemona nga mona pesa bakongole mabino, yango nga na pamboli bajalu nanga, mapa mama nzambe nanga yoyo. Wanzambe na ngai na pamboli moyini oya kitoko na pamboli moyo mwasa melaka miliki mingi o 3 jours otanga wapi yo na epelisi bapapa na lubaka na ngai yango so animation boya vanga ezalaki oui sko oh non kuya nazo expliquer mambo tuningati
eloko nga na porta animation boye kala ezalaka te ande binango bien nzoto ebina te yo lokolo bongo deja ezalaki te toyebaki keno fo ka grand pote tutu kaluju apesa na voi ndomala mama sanga nzela ndomalanda talata binaki kabana wanga jeunesse kusa tutu kaluju apesa voi c'est le scram kono go apesa yo voi parce que ba comédie wana yati idéologie kotia comédie na kati animation eutaki wapi eza kifa brigas en vrai eza ki maestro ya chant natiaka binano na 1 minute ya match liti baba content continental na kati songa lo wana mtu yembi bongo oyo sur le casque eza yo ngai ti oyeba no pe na peso sko par exemple côté makambo nga na salo eutaki oyembi bien merci euti na nzembo na longoli kuna na ye na on animation po nini nasali ke na ye na on animation po biso nyonso tokokana te po soki na bi naza idole tutu kaluji nana makambo pena nasalaka eza tutu kaluji sko partie ki bongai pe fo ezala yango eyelakisaki 3 jours comprendre tant on sala bongo na boaki natali ndezi tant na noboka motema moto ya mata sila mata na ngai mata on sala ki tutu kaluji na ndamu nanga parce na omosala oyo nazwi comédie wana na latisi yango sikoyo so oyoki tant na boa koloba mboko ya mata naolela nasala comédie voilà 3 jours lelo vraiment so babi ke 3 jours lelo basengelo animateur moko obetane nzoto na nzoto okosenga na génération na bino te nzoto na nzoto ya musique na mwasi te parce que na pe na mono na mwasi te bébé nanga saluer yo shukran ba bisou trop nzoto na nzoto siko ya musique nde ezalaka pena bawenge toyambi 3 jours tobengi masa biso mosusu peut-être na bosani shomi nzoto na nzoto 3 jours est-ce que yo vraiment orésiste pe bomeka ngo nano po okima te nga alingana na makambo teke na vandi oyo na ndoloba nga na danger nga naleki ye non moi eza nga momu nalobi est ce que bato batala biso balobi yango te naza produit te mpona misalela publicité nga moko non biso tosalaka mpo bamourir ya la bonne musique balobaka non travaille bien ya peut-être non Jonas Kusa ayebisanga no 3 jours otravaillera bien te ou bien Michel kota vandi 3 jours te bango bato nazalaka na bango fo bato batalaka musique nde babia otravaillera bien soki otie Chomi otie Blaise Créateur otie Jamaïque otie oyo nyonso oyo kolinga kotya ata aza ene abwaka kala tozalaka na plateau botie caméra botie guitare bobeti miziki tosali bulo soki bato bavote babika na lekinga bon songo na loba neti nini siko ba basala publicité mpona bango moko wana do eza bien te fo batika bato basala publicité na place na bango mpona nga mpena nga na produit te ngai nde fo mosala nde esala publicité na place nga mona leka na bando oloba kuya mere oyebi ke maloba ezala ya bino yo nde oza boye oza na mikro na yo mosala no yango nga mosala nange eza vuwa na nga bato bayokaka nako banda osala publicité na maloba te ntango nalataka kaske kuna nakende naloba te nga naza danger nga na te nabwakaka bato ntango bayoki abwaki bien yango wana mais lelo na light musique tomona kuna balobi moto akangi masolo ezaka 5 seben rodal 5 seben sekudom toujours cadence na minute oyo babi kuna pena antuka moto azoningana aza te parce que l'animation pena moto atie bino nyonso contre mire epa alobiki ya maestro aomona bato mosusu akomonaka ye preuve aneke baosa featuring non eza bafrère baye sika baye première participation eza na cible mise en jour
l'album il y a Maestro Fabro aboaki tellement bien bato basepeli na ye donc tokende mpe na album na biso merci ada na bacri na ye déjà tout ça eza te kazaka ye moko soko otie ye omona phrase aza archi aza sabalo azali bamwasa mosusu baza wana yo mpo ozali men c'est comme si ye nde moto azobima mwa mikolo makasi non aza animateur afrère na ngai nalingaki mingi asala boulot bien voilà quoi acontinue na alire osala eza bien mpo place tovandi fo vacuum ezalaka soki oza moto vacuum fo olingaka bato baoyela yo vacuum voilà okopesa biso na baningani oyo to bacollègue to balongwa light music parce que na confond Villa Nova nde eza ya bino light music eza ye mo Maestro Fab na Villa Nova est ce que déjà ovandi na boye ozwa temps ya okoki kovisite to kokoki kotala moninga moko azalaki na bino déjà tika bino non nazwa mpena nano temps te ya kokende kovisite na rep tout ça nano te mais bina file tosololaka na batiombo tout ça sang frère bango nyonso baa bandeko tosololaka na bina file na tiombo tosololaka na gisclar tosololaka na butu tosololaka na 10 match acoustique 10 match tosololaka na materazi bango nyonso baa frère na ve na biso Thierry Migler tosololaka tout ça voilà mais kokende otala na barep on a grand frère na bino Ibrator te ye nde muna tosololaka te ani ye tosololaka te ye moto bino boya kokute na mouvement bobandi na ye ti lelo oyo bato tu oui peut-être mpona temps okoki kotala esimba te me na tiombo ata kosolola na mpe na nimero na ye te asaleli mwa mabe esepelisa yo te to oyo pende blesse oti oloba ona ekranke osolola na ye te asaleli omo eza mabe mpena mpona kibomoto na biso mpe omoni kuya ndenge toya boye kozala ireconnaissant na vie na niveau moko ti zéro ya mabe comprendre ngai na Ibra aza grand frère na ngai respect sika ali touta bandako ya utaka matete Maestro azwi atie na album amour ayembi afuta ata 1 centime te na studio comprendre ata 1 centime te na studio ti lelo boye omona biso nyonso oyo toyebani tofuta ba 1 centime te na ba TV na ba clip mais yo oleka na TV moto asali yo yebana atie mbongo na ye ya bapasi na ye tout ça moto okini azwi na bawenge tout ça bamakambo na ye alakisi bino epa bato kolongo ya mabe te mais kofinga mpena koboya mpena ntina moyen moko bokoma ofinga na famille c'est pas bien ye afinga ntina famille te ezalaki likambo na ye na Maestro non mais omona te ke wana eza problème na ye na Maestro ekoki jamais kota yo ngai mpe na mwana kola ete père na biso nyonso eza Maestro donc ezaka juste likambo asala Maestro nde esalaki eyokanyele kanda namonaki aza ingrat na niveau 0 afingaka na batv ti lelo areconnaîtra jamais esi lelo yabeta so masolana te 3 jours oyebisa yo ke atinda bato si lelo eza makambo oyo azalaka nango sikoyo ngai kuya ngai na bon nayebi te ngai na ragise mpo moto azalaka na mabe nde na malamu mais soki naza boye nazalaka boye naza na kuya mutu nyonso na vie soki ozotalaka kote ya mabe bongo jour nini otalaka ota malamu seka yo nde oza mutu mabe otalaka mabe ya bato bolamu olongola yango c'est pas bien donc na bana nyonso to Maestro Fab balongwe moto apesaka motema mpasi to moto osolisa te ezaka ye moko sa ndenge motema mpasi te mpo tomonanaka te nayebi te moto oyo osolisa te tomonanaka te makambo nyonso tomonanaka te nyonso wana tosala yango ensemble te ye aka na nimero na ngai te nayebi te ngai mpe naka na nimero na ye te tobenganaka te moto na motala makambo na ye tout ça voilà ezaka ye moko naona tuni na bana bato nyonso balongwa ezaka ye nde moto bobengana te bosolola te nana lisusu namoni ezaka ye moko parce que bachéri miclaire bosololaka villageois bango tosololaka voilà bao nyonso balongwaka na série wana tosololaka te o batabo tosololaka te je suis clair moni ya nini mabe naleka na biso ke tosololaka me tosolola te te bagrand frère na bafrère nyonso toyaki na bango na Villa Nova light music ti na Villa Nova bato baosala carrière na bango ya kote
to solo la kabiso nyonso. Si un problème na mon frère na ngalinga sala mabe na benga ah yeah. Yo ko sala boete. Tala boete tala boete. Mais oh nyonso kuna solo te. Voilà 3 jours même si tu dormi na qualité toujours clôturé et lokasika nini oh biso ba fan na yo pour appeler ça fan na yo numéro 00 tozela. Batou bazela non nous sorti à clip à Mompe et bima lundi c'est 4 ou 5 matin wa. Oh. Ouais. Lundi c'est 4 ou 5 matin. Le 21 juin, clip Nangozo Bima. Badbazala bien Rosiane Kayumba. Qui a Christian Descornes, Papa S. Papa S, mon papa. C'est la peine clip aux Awana. Après, Makamboza Nango. Moi, ça m'a gazouada. Ouais, bien gazoué mingi. Ma balle bien gazoué. Ouais, m'a gazouada. Yo me gopona. Adore la pena. Weza baina tandi eloko na bulade na kanade yango moko maye. 3 jours. Si quand on va on baye poni zalaka dance on fuzaka boye. Bwana problème ya yango moko maye. Eza inatandi eloko na bulete na kanite menzambe apesinga yango. Mais je peux écouter un peu, mais est-ce qu'on va appeler des fois bah cri toute l'inspiration là. Oui. Toi banat, toi na parlé. Ezaka ngamo te biso nyonso na lelo na ba oba longo bandozo ba vocal, biso pe to ba cri, ba guitariste pe ba mélodie à compléter biso en fait. Voilà. Merci beaucoup. Ezabongo 3 jours de Villanova. Il peut en dire makam 3 jours villageois. Bafan na yo ba retenir nini? Ba retenir que Villanova toujours ça l'album na biso merci. Donc na deuxième projet na biso album merci. Et 3 jours na côté animation 3 jours après ça raba animation et puis ba kuta sur 3 jours na façade mo bonon ba monate. Et ça la pena moins bizarre côté kuna ba na bango bien. Na maïs auto ça la on pena bien. Donc mais quoi comédien? So pe comédien dans na sala ngo derrière. Na kutu na tala théâtre du jour au jour. Oui, na lela ngo mabe. Na lela ngo pena mabe. Donc bat pena bazana bango bien. To sala ngo pena bien. To sa pena album mo ezala album mo pona biso eleka Kirsis. Ouais, eleka pena Kirsis ezana ba esprit moi ebele quoi. Et en plus bat continuer que consommer cible mise en jour. Va continuer que consommer cible mise en jour ezana eza malbon moi munene eza banzembo ya bien ebele mais sozo continuer ko clipper nzembo par nzembo yango promotion tour ezaki te ke to tia malamon ko ebele na vuya te nzembo moko bat ba yoki yango pena nzembo msusu bat ba yoki pena nzembo bat ba yoki donc album ma fo ezo atana ngo comprendre lelo bo clip so pe no tali clip lelo ba 12e dan lelo tali ba molo tali pena ba clip lelo au monde que oza ba film oza ba clip te na ba film quoi. En tout cas mais est-ce qu'on fait ba félicitations déjà to oza ba qualité ba clip en tout cas non c'est grave hein de chez nous te pour ba théâtre de chez nous ça oh ngaye otemiga ba filmer tu ko finga ba nina ba tu pardon tena lobi non finga te clip a muni ngobe ngo théâtre chez nous yesalit yo mona ngote 3 jours de Villanova ba dédicace na oya yo batu. Ouais, na pesi mbote na Rosiane Kayumba, na pesi mbote na Ena Kitata Izi, na pesi mbote na président Janingandu. Président Janingandu, na pesi mbote lisusu mingi na Prince Yaweli, na pesi mbote na Maître Maurice Loma, na pesi mbote na HB Delix Hervé Bamana, na pesi mbote mingi na ba villageois tout. Maman na biso Hélène Mansanga na pesi mbote na pesi sumbote na Cynthia la diva congolaise ba tout bas à la bien ba continuer ko consommer cible mise en jour visible bolingo azanga encore ola nisi ngai motema molili bote comme élastique tongo zotana te ngamiso pongi te pas penser si meilleur musindondo Misabi mitanoyo zamakela Wazita mokuma le pousso comme complet Bolingo tout à fait le vide
Ah, yo pena pourquoi ko sa mama boye mika chanson préférée na ngai. Donc na la la ngona ba casque, so na la yo ne ba nza me merci. Ngasko so na espèce nza me merci. O le no ka adoration na betande yango. Apakola kana e ba rouge à lèvres te. Mataka na bango ye pe ba silete. E pa bana vernis ba plaka e na notenga na kataka e ngamoko manzaka ya maboko na ya makolo na mino nanga po aza plus que pomme derrière lino na simplicité kolekata ya ba mamelo elle est parfaite plus que parfait alino. Ah, en tout cas merci beaucoup ba plaisir ya Maradona a Miss Motema ya Nushka a Miss Bosabone massivement na Nushka TV na Bosanité ba bon anniversaire déjà Renata Miss 3 jours tout ce petit satan grande sœur nanga ou anniversaire est vraiment mais alléluia autant émission zo kota écoute na 0 hectare bon bien mêlé José Motema Pavis Mboma Motema ya Pavis Mboma Marenata joyeux anniversaire Renata Miss na biso yo Motema Pavis Mboma joyeux anniversaire mama oh obakisi mbula moko na vi zama batela yo na kimia makambo ekende liboso ya Pavis Mboma mama zala no bien. Mama zala na obia ba gros bisous à Renata Miss Motema Pavis Mboma ba feta kaka so pineza mukolo no ya ba panzaka ta bilo ni otana po sepela bien makasi héritier wa tarabalobi a soko meli au leta ne fils kata boudé pambo saucisse c'est que ça vient nga héritier wa tara de ye penati ka nouche kativita sur la bien makasi héritier wa tara Pesio Mbote grand frère héritier wa tara continuer au sala bongo pour nga na liara pena makemba trop j'espère yo foutela nga quoi. Voilà, merci beaucoup, un grand plaisir. Il y a Nanouchi Motema, il y a Maradona à Miss, il y a beau s'abonner massivement. Nanouchka TV, Bego Nyampa Blanche Nyampa pourquoi pas n'appeler ça un grand bisou. J'essaie vida de États-Unis, bah salam nayo, bah le bi brak mayo, bah gros bisous ici aux alliés c'est ma caméra. 3 jours, toi comme on ndeni, on a raisonné déjà. Ce qu'on a comme on boetin, nalinga magam falo baka. 3 jours na lobi bobo kate boyemba siko 3 jours ngalinga tikolo micro obwa kate papa es gros bisous bisiko zali papa es babi ya dudu besalo ngalinga etie picture na baba etie papa na grâce do echidia picho papa na grâce je na mona ki trop timide c'est secrétaire yaka mna CG mona na ga soki likambo eza soki likambo ya te bosala re bo luka ne bo luka ya rasoga ebiga no ba makamo eza administratif nde ya monani voilà so le mec ko fonga bola nzoto ya siki makamo eza mabe makasi matika songa linga boy to mona ka tener de telemie matika songo balobi boss azaka moko surtout na banda boss azaka moko matika songo kaskas donc on te manga na bon sanga la mana ko silikate oza bon kaka obando tumboka makasi ba grand bisous metiko songo kaskas félicitations pour la plateau sikato bunda kana ndengana ngatenga na tiko 3 jours ko boire te yemba to clôturer awazi koba kabonaka na posona ye kino mokolo yo babomaka e rosa je t'en prie bébé ngana yo jusqu'à la mort rosa nakabela yo bukolo pango na biso wananga na nimi na telengana na Kinshasa yo waneza possible kasi bolingo tawazi na nimi ye babenganga egoiste ya love na yo nakokaba te nakobombango jalousement onya oza mama ya bana na ngai ye Grec Mbai. Aïe.